moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Banzela ezate Yele sage Miami Koba Peuple azali kolela Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Kolia ya pasi kelasi Hospital ya biente Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka Baseleki. Baseleki. Peuple congolais, listen, écoutez, yoka, nazobimisa biloko sikoyo. Tout Congolais a le devoir de combattre et de mettre fin aux politiciens toxiques, immoraux, inconscients, sans idéal. Abat le népotisme, le régionalisme, le tribalisme. Le peuple gagne toujours.
désormais rien d'autre à regarder que Next Gen Competition. Next Gen des Makambu, Next Gen des Souka. Suivez nos castings les samedis et dimanches à 20h juste sur Aspect Spirituel Télévision à STV, la chaîne incontournable, et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Surtout n'oubliez pas de s'abonner, liker et partager nos contenus. Next Gen Competition, préparons la relève de la musique congolaise de demain. Aspect spirituel. Mon peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, dans l'émission Question Time, l'heure des questions, Tango Mituna. Question Time, émission na bino bolingaka mingi, émission oyo kosunga penza pour mboka na biso Congo ezala développer. Question Time de Tolobaka, le peuple gagne toujours, le peuple souverain. Bon, limbi ça toka maintenant par téléphone parce que tout ça en pleine émission, tout ça en pleine émission, toka maintenant par téléphone. Bon, limbi ici, tout ça fond en silence. Ok. Question Time derrière le peuple gagne toujours, le peuple souverain. Le lobo remona toza na Norbiri ezali parmi ba quartier ya Boro ya Croydon ezali ko la commune ndenge ba mona ba commune na Masina Njili Matete Kimbantseke Lemba ndenge pe a koto tozali mezali toza na commune na Croydon mais toza na quartier Norbiri na quartier Norbiri bokamwa na pembe na ngai na ekokutana na donc na ebitende ni na ko présenter azali businessman, azali artiste musicien et puis azali patriote. Donc comme on est Opi Make People, le long de Toambi Opi Make People, tu reçois makambe belé, tu reçois Opi Make People, makambe musique naye et puis tu reçois naye makambe yamboka. Bonjour Opi Make. Bonjour Michonoka As TV et Lengine Lengi. Merci Opi Make. Opi Make, pour la nibapien nako Opi Make. Opi eza kombo maman na papa bapesaki mec wana eza na musique pour na créer trop nazaka trop inspiré na mambo ebele yango kombo mec ezali na kota kambamo eloko nini yoso créer na musique oyo koyebisa bakongo lo créer nini na rumba raquette na rumba raquette Opi Make na rumba raquette mais rumba raquette expliquer eza na ndenge ni rumba raquette ezali rumba oyo tozobetango na lingala na anglais et ba musique ya sika o ba robeta lelo pe robetango na futur rumba raquette ça musique à lelo ba musique à lelo na ya lobby mais ce qui yo lobi sali rumba raquette mais tu as vu que faire gola sala rumba rap soko rumba trap fallu pour passer na tokos ce que différence ni za rumba raquette rumba rap rumba na tokos pour bino baza ba jeune à lelo ce entre les trois fallait za na tokos faire azana rumba trap yo na rumba raquette différence nini entre ba rumba na misato attends na pesi réponse siko bato ba comprendre te faut batike lango quelques micros dans 5 ans tozongaka lisusu comprendre rumba raquette na ba rumba na misusu autant la différence dans ko yeba ngo parce que na raquette tozema na anglais na lingala donc eza na partie moko ya monde côté balobaka ba anglophone ba comprendre la musique na bisoté na minute do rumba eko kende na kwenyo so ya monde o comprendre eza loko la musique yango ezaki ya ba francophone ngana to changer en direction rumba raquette de rumba raquette eza soki tozoyemba ngo ata na Amérique ba oyeba ba comprendre tozoloba nini tozoyemba nini na Sud Afrique ba comprendre ba Kenya ba Ethiopie ba kwenyo so oyo biso to tushaka te to kipaka te ata tina ba Nigeria ba oyeba ke to mi bepo. Ça fait longtemps que biso to landara ba Nigeria. Sikoyo biso to yé pour to changer ga game. To changer game parce que Congola landara te pour biso nde toza loko la ba maître ya musique en Afrique pour que chasse les aja capitale la musique na monde. Donc eloko ezo zanga ngo to yeko bakisa
comme ça tu récupérer place au biso tozalaka. Donc rumba raquette rolo bezali anglais na lingala osangisi yango bengi rumba raquette. Non tokos oyebi ya tokos te. Wa mamnanga te. Wana bongo ya rumba trap ya feri. Faut tout na mukolo nango. Merci mingi. Différence ni nezali po balobi fallait lobi bango bazana vitesse lokola Rolls Royce. Mais yo est-ce que yo kokoka na vitesse wana bango bazana ngo diana ba faire gola na ba petit na biso inosbi yo kokoka na vitesse wana na rumba raquette. Mingi rolobeza te na temps vraiment eza trop te. Mingi France la musala comme ça ba tout ba koyoka ne ba comprendre. Na minicho na beta ne ba style de la musique. Mais na kata ba style na zo beta rumba raquette eza ko la clé parce que mon na Congo ata soko rappel ndenge na minicho to na nzemba ya TikTok et na marché. Ba publier ngana TikTok na seki bango eza déjà dans le marché. Rumba raquette banzembo lokola be boboma kangana parce que pardon nakata rumba raquette tozana ba style ebele na carte neti nzembo be boboma boma eza rumba raquette yamba na tamwa muketo kana be boboma kangana lelo yo sikoyo be boboma kaka lelo ozoboma boma kanga sisi bikoyo kaka lelo ozoboma boma kanga sisi mikoyo kaka lelo yona kakasi kasi oyo kaka lelo yona kakasi kasi ko yo kitoko nde kitoko na yeleki mingi tro yango no nazokoma zoba ya kolandolela yo ozoko misanga esclava kolazela yo sokina moni yo botebe na kolia kolala te ona be yango rumba raquette ya soft na kati ya rumba raquette ya soft eza na ba mélodie émotionnée na kaneta tato yemba tatu mimi kiss missy loli tatu mimi kiss missy loli baby you know I love you eza na ba émotionné na ba nani mais rumba raquette ya raquette you belong to me na ba please me wana vraiment eza vraiment rumba oya biso mais nazo mango na anglais na lingala neti le 21 nazo bimisa biloko na 250 plateformes musique à Sikatozo Kotsa. Dans un moment, on punition plus canaille. Le punition plus canaille, ça veut dire nenge beta meleli. Nenge to yembeli nzema, on a style na on nenge zali. On a ni punition plus canaille. Nana sala ki o canaille. Ton na nyozo pe sa punition. Comment nzema eza compliqué. Monsieur Oyo, na raza nzema wana na lobi to na punition plus canaille. Veut dire te po musique to beta. To senga na ba Congolais ya kwenyo so monde. Ba supporter c'est tout. Merci après l'avoir rendu à comprendre rumba raquette et en tout cas na kosepela tozo moi break muketo la na rumba raquette on proposer batunini to la ndata mo extrait rumba raquette nzemo nino ngo proposer batuna momo ba Hollande na As TV chaîne incontournable ba yo kana no rumba raquette proposer batunini you belong to me ngelo wadon ozaka pona ngai you belong to me elingala kisake chérie ozaka ponanga mama ozaka ponanga donc tolanda you belong to me ozaka ponanga rumba raquette amesana na yokelengi na kaka nazalaka kaka na yo na mosusu te olingo bakisela ngai sina pona yanga na motema molongani nanga mikuwa ya mikuwa misuni ya misuni eteni ya nzoto nanga ezalaka ndeyo nakoki kobungisa nyonso nabungisa yo te bebo pecho yo zikisa yokabile nginanga yokabile nge papa yokabile you belong to me be you belong to no one you belong to me be you belong to no one you belong to me be bo pecho yo zikisa nazo sepela po oza yango zikisa ozo matisa likolo na se zikisa. Merci nasi batu bolandi rumba raquette bo sepeli na bandaku mais opi mec obani musique quand musique na bandi yango depuis moi kala na bandi na ba 1993 94 na mboka ka Londres te na bandi na mboka na Kinshasa na bandi rap na Brazzaville
na tana uti Brazzaville na kiti Matadi tana comme na Matadi na sala ki orchestre kuna na Matadi na ba année 1996 au balbe en anglais 96 hein. Le baran 96 biso to kiparate. D'accord, non. Batango pe baloba français on a Congo ba bomi mboka. Yo loba ata to lobi 86, 96. Ata to lobi 86, ata to lobi 96, ata to lobi 86. Nothing is going to change. Lo mo changer te po batu ya ba français ka ande ba bomi mboka. Yo pe ça parcours na yo. Na banda musique na 1996 et banda ki na ndenge ke na banda ko koyemba yemba nanga ka bato binanga ba musique ozo beta ko ozo rapper boye luka mo orchestre mo kota na orchestre mo na Matadi na nzanza comme na Renault Vestre là bango na no beta ko ba lever les rideaux après avoir wana na mona ke simité na sala orchestre na comme na staff rap on ata na sala kiango na beta ba concert ebele ya ebele vraiment na Matadi na Oebeka et y piscine moko boye na piscine wana beta vraiment trop. Après avoir on a série on a ba studio exacté le rôle à lelo ndenge tozalaki après avoir wana na yeko kende na émission moko ezaki na Matadi ba yona na tomboko la musique ba insista na mbado rap na Congo ngana lokola rapper ali boso na sala rap ai Congo donc ça lokola rapper boso sala rap ya Congo ça mo extrême keto e bando yemba na koyemba ona yemba yi oya kala wana ka muke ka tam muke ka beno kama ka mingi ba pange beto baba rapper me kuiza ko kotela beto awakaka ko na bola beto kele beto ba américain beno betama bongo mais opi na monyo lobeli trop Matadi c'est que yo za mwana Matadi naza Matadi de naissance merci mi papa na Matadi musu na poto aza mwana Matadi azo wanga na kaza mwana Matadi donc ane Matadi za Congo ka naza Matadi de naissance mais aza pe mwana njili n'esprit bien mais Matadi de naissance mais opi nazo parler mingi na Londres obeta ki musique na Londres mais tamoko botika ki ndule au continue na business obana o tena parcours yo nem to kataki ngai na nga expliquer ka parcours tango na longwe na parce que na Matadi ngai déjà à l'époque tango gato ça succès dans azala kiawa ba misene ba uta na Kishasa bazo oyiba banzembo na répertoire na ngai ngana zo uta Matadi na matana kin na komela na siège ya ba rappeur ya Kishasa à l'époque nzambe yo pambola nego ya na poto tana komi na epe na rap awa na mboko yo na bani rap na Clapton ba Clapton ba memanga ka boye mpona otaki sedango na Afrique na ye lokola nazaki show ba matanga na podium rap ya anglais obetama ba matanga na podium rap lingala ne jour ani kota na mboko yo na bani mbala moko rapper mais sikoyo look nazaki nende nazaki bato nozela ba yo ka anglais mbala moko ba lingala bandi biso bana Kishasa to wuti na kini to awa na kati ya Londres to bato pamu batala be ino nini tango siko na kiti na ngona ba congolais belé bana ninga na sima nde yango na 1999 na sala album na ngali so bokitisa minduki poto tonga Afrique ezalaki mingi ba message presque ba makambo o eleki to yemba ngo déjà mais bon prebi à l'époque ezaki aquarium donc toujours vraiment tant que ça promotion en côté à l'époque pe ba plateforme ezalaki te ezalaki kaka yo mongo yebika après avoir tant combat et combat ta ba combat bandaki ba activité to ya ko katana mais opi ba activité katani mais yonde okataki ba activité okotaki no na monde ya business okomaki no koteka musique okomaki no koteka ba CD okomaki na business ba CD okati ndule tango toyeko tango combat eye parce que combat ba tebele ba combattant ba 2005 ba 2002 ba 2001 d combat déjà ezalaki déjà vous comprenez combien ezalaki déjà donc biso to beta na changer ki milliard beta musique to comment beta ba concert ya mindele mais na communauté té mais ta na monaki ke avantage dans les acquis dans le musique à mindele moko ezaki bien mais et banda kwa boutine lo moko te après na ba 2006 na ko changer business na ko tika vraiment musique définitivement
na bandisque osala business ya mike osali ba business okomaki koteka ba CD ya ba congolais nyonso tout na monde après koteka ba CD na marché ya Vauxhall oye kofungola shop na kombo ya Opimek okomi koteka pe babiloko pona ba congolais komo teka babiloko babengaka biloko tobengaka ba africain akomo teka ba ngombe ba mbisi biloko tout azana shop na komo ngo Opimek shop ezana boro ya Croydon elesaka ba congolais na South London nde okotaki na business wana mais obomaki musique okomaki no businessman entrepreneur tango na kozwa break kotika po musique batika ngote mukolo na biso jibe mpena to loba mikolo moni talent bakopiaka talent talent so oza nango oza nango tala tikaki musique na kota na monde ya business nasali ba mamna teki ba CD nasali taxi nasali ba mambo belé ti suka nango na eko fungola shop mais ta pe na fungola tango pe na fungola shop batu baloba nanga mais yo tika musique ndanga nini ozonga na musique te na bisa bango na ozongela na 2020 non baka na ozongela na 2020 na 2020 tapé to comment na 2020 à part on a bosani ghetto brutal ghetto brutal osadi azaki susu pe ko présenter tango wana no ba YouTube ezate ghetto brutal 100% conflit avec Gordon Massiala tant on a expliqué bien tant on a ba YouTube ezalaki te ya salaki déjà tant on a toaki na système ba DVD asalaki ko sala émission comme non ghetto brutal et ghetto brutal bon kamino ghetto brutal donc ezalaki émission ba conflit on leki na mission fini mutu wana ba ya zongi si réponse na que son âme réponse après mutu na ye Gordon Massiala oyo alatsa ba papa Wemba ba King Kester Menea o azai Gordon Massiala azai kolobake papa e mamati ngape na mati pona tola na non extrait ya Gordon Massiala mamuke bala na quand même Gordon Massiala po tant nyonso na lobelaka ba batika biso na linga pe ko tia ba image na bango pona ko kanisa ba bazaki biso Gordon Massiala azalaki moko ya biso atika ki biso kaka na période ya ba Covid tola na Gordon Massiala kaka na si secteur no ngoyo Ah ouais. Oui, station na yo. Ouais, bon mon station wana ma plage station. Alors oh toi na nini ma plage yango moko. Donc c'est comme Arc de Triomphe à Paris. C'est comme présentant on a présenté. Oh ma plage. Donc c'est comme Arc de Triomphe à Paris. Ma plage yango de significant oyo oka ba passer ba sala Arc de Triomphe. Ba la nande awa. Donc awa ndem kolo makam. C'est que biso ba danser na London. Donc yango centre ville donc on va place moko historique. Très très historique quoi. Oui. Ma plage au yoka na sango. Arrestation immédiate. Yango te civil sur la ville. Oui. Oh tout en marble. Nasi bolandi Gordon Massiala alatisa papa Wemba lale pa na ye akomaki mutu na yo mais tu penda ko lobela makambi ya ghetto brutal te ofungola ki shop lelo za na business a shop mais o abandona ki penda musique po okota ki na monde eloko nini sala ki siko ozonga ozana business ozonga la musique en plus ozonga li musique mbala moko 120 chansons webi ke elekeli biso oyaki na kanda to ndenge nini expliquer bato bon tango na tikaki musique toza pe na bato banoko sala musique pe bakoti pe studio bayembi pe bafingi ngai loko nazalaki na ntango osala musique te na nakoyoka bakritike banoko olanda biso epuis musique pe ya bakongolais kobosana te musique eza na bese toza vraiment na bese ya musique nde yango moni ntango ngai nazongeli nazalaki pe na mposa nazongela ka rap parce que na un rappeur donc nga nazongaki mpo nabeta barap na ngai naza camarade na nga masa na ngai aza mwana kazi ya ex-président ya mboka na Burkina Faso Blaise Compaoré mwana kazi na ye baza parmi bato oyo batiaki nga pression ke yo ozaka musicien fo ozongaka musique nayebisaka ye 2020 covid eye 2020 ekomi lokola moi genre tiba 2021 na kokota studio na osala nzembo ya liboso kisoka mais ntango siko nabeti kisoka ebetami moto aye apesanga mbongo abi aza na posa na yembele nzembo me abi alingani barapi te fo orumbaka abi nzembo mbongo yango oyo eyemba me
ngana posa nzembo ya rumba yemba rumba ka elo musute. Mais opi sikoyo pourquoi yaki na kanda mbala moko 120 chansons on a 120 chansons. C'est nazo bimisa album à 5 album na ngai et ça soit album te comme il droit projet. Projet veut dire parce que to bi album ntakoyo ka ngwa zati. Donc ils a projet à 50 chansons. Dans 50 chansons on a dans la animation ko so to bi to bimisa mbala moko ba to ka ngote pour moi na communauté ba congolais to za limité dans le sens nini ba congolais baza na batu na bango dia si ba pona oyo ba ndimela na do musique eza tango zo ba moko to zo chaper paquet pour na ba promotion nango ne yango ndene ti banzemba boma ezobeta na ba chaîne presque ya télévision ezobeta pe na As TV Bolanda rango to za pe na banzemba les pères et des mères beta musique to bina confirmer sili somba masanga to mela wana biloko na biso wana confirmer sili TikTok pe mais ndenge no sai les pères de mères Rolandi Chanio ya Kishasa po yalo ba que mutu faza la président il faza la les pères de mères yango po zo sali titre wana il a inspiration kaka inspiration et yaki mamoto betiango normalement quand les pères et des mères ngeza na katite mais ezaki mingi na sai ka pona confinement parce que confinement ata na poto e umela mais il fallait pas ça confinement mais yo ka pe son les pères et des mères te to bien en mikolo pona ko éviter ba polémique ya politique normalement nzembo ngo titre na ngeza la confinement mais lokola banzembo muso confirmer ezaki to bien ka nzembo mikolo. Merci mingi. Mais au pire, que musique, ils sont betango, balobi musique, il faut simba kispo, ba musicien na biso même bato, na otola na Marie-Paul, alobi kiss eza makasi. Est-ce que yo, ozo beta musique kitoko, ngala yo ki ba clip kitoko. Est-ce que ozo ndima peno ko conquérir le monde po? Est-ce que ça na singaloke tout? Nazongeli déjà maramune to zabo et to pesa mikolo. Totala o fandina leader kamba musique ya Congo pona lobby. Donc ça cirque au kota au banda to kota. Na parler kisi, ba musique eza na lobby banda to kota na 2000. Omoni banda confirmé yaki. Mambo tout ezo leka na musique sikoyo. Wanyo so eza na ngo ba théâtre, comprendre? Masolo c'est bandela ki pandi les ongela ki à zéro. Nous avons préparé et ça la masikampelolo les albums meilleurs tato ba sikampelolo veut dire au moni kombonano et ça kombo sika ta misia zoka sikampelolo to ba sikampelolo ba e bien ngote ngelu banini donc veut dire sika nouveau donc mon pepa sika marambo sika nyonso ya sika ngame ozo répondre ngaka na répondre ngala lobino siko ke musique ba bi kise za mari pona to landa bi l'émission mo bi kise za makasi ba mtsuku ba bomela ngo ba tu ba mtsu ba saka mais toza siko yo est-ce que singa luketo ezali mais toza na yo tozela mikolo zo ko mona mambo olekati merci mingi tozela opia lobike to ko mona makambo eza ko leka mais babeta ki stade de martyr pona yo Orolobani, si le plan artistique, toqué n'a pas de pour essayer l'équipe, si le plan artistique attaque artiste, au Chijan on a néné. Bah bon, au niveau musique, on a ok c'est Kolisa Biso, Biso tout aux alliés, tout l'année idéologie na bango, mam na bango, baza na ba vétéran déjà, baza ba vétéran, c'est-à-dire vraiment deuxième concert ezaki, mais c'est-à-dire vraiment ezaki échec, échec, ezaki échec, ba erreur ezalaki a trop. Mais le roi la baza wenge to sepe la ika. Merci ming le roi baza wenge bon ba petit na ba vieux sikoyo ba vieux bazolo ba ke ba petit faut ba respecter bango bino ba petit net bino ba fali ba faire ba opi ba petit nosbi ba vieux ba lobi ke bango ba sala makambo respecter bango so bo respecter bango te bazo sepela te beaucoup ba concurrent na bango mais bango mutu balakisa nzelo kolobani na 1999 na yemba nzemba bakolonde bozeli na kobeta miziki ina ndenge ya kofingana exemple nini boko kiko pesa baleki na bino vous comprenez na beta on a 1999 donc ba vieux wana na bandeko ba liboso na biso ba yaya exemple balaki ça qui n'a passé ezo que c'est rattrapé ezo zongela bango pona yemba ngo déjà 1999 bana msuba beta lelo miziki bazalaki te na yemba nzemba banani wana bango banani wana bino polémique tempête plus wana ki deuxième titre ya nzemba album nanga ona sala donc ils sont qui na lo bien que ba jibe piano weranson ba clan wenge tout ceux qui lelo ba fali ba fere ba opi mek ba inosbi
baza kolobela bino to baza kobwakela bino mpe bajeton bino moko bato bolakisaki bango nzela na inutile batika kolela lelo. Mais fitir yango nde toza boye na musique nde naza boye nde na oyemba boye soki ata petit moko abotami lelo banofinga ngai eza normal parce que ne fitir nde babongiselaki biso eza yango wana donc nde tobeta boye naza prêt ya kofingama donc na ndenge nyonso mpona nini wana mpe eza partie ya carrière ya musique ezalaka nango bongo pour exemple banda na bawendo okiti na batazaiko bapapa wemba bakofi bawenge eloko balakisa biso yango wana. Merci mingi yo vana na mboka Londres po tokota siko na deuxième partie na biso nani o na Londres musique na Londres sa ndenge nini nani aza concurrent na Londres toza na concurrent te to musique na Londres pe zala kaka ndenge tozomona na Kinshasa ezali to eza ndenge no expliquer ba nde to sola boye lelo to ale combien lelo toza le 24 toi le 24 le 31 ya mois oyo na bimisa na sinze mwezo kota na ba plateforme na osenga na ba congolais bana kwenyo sa monde ya makeli ya koloba te kende koyoka bonne musique dans l'autre poto bimisa na audio après ba clip ya après selon banani na Londres sikoyo na Londres ya na maboko na ngai comprendre na minute non Londres na minute ya maboko ya na maboko na ngai kwenti kwembe ya ko discuter ezate ya wana ya discussion bana Londres o bobeta musique ya sika musique nyonso bobeta musique rap bobeta rumba boyeba ke opimeka lobike na Londres mikolo eza ye donc bino tuboke ne bobata ato beta musique ya nzambe ato beta musique yo mtolobi mambo ya kisiti na musique ya nzambe pe kisi eza makasi oyebia toyebi awa ekipete onga na za rapper ona beta musique ya nzambe na Londres bana Londres nazoloba bana Londres opia lobi mboka eza maboko na ye ziki manora mboka eza na maboko na ye boza ebele omoni zela nano ntango bakomba bato bino erreur bosala eza yango kozala grand chanteur ndenge loba te koza leader okozala chanteur okozala musicien nde makambo mpe limosine kabane zela nasola ndeko nanga tosola osanga interview omoni okozala oza grand chanteur oyebi musique to me makila ba leader oza nango te omoni jibe mpe na lobi boye talent batilishaka yango te omoni kokende na studio eza na talent komona Kinshasa atiaka makele ape dans autant komona te pona bazwa charge ya animation bapesa esimba te omoni kokende studio omoni musique ata na gangi ata na lobi ndeni suka nango fona yemba oyo eza te lokolo osala ya mo examen d'état résultat na yo professeur comme karotala ngo soki ata faute to sali bien ba mona te awa ezali soko lobaki suka fo sani fo yemba basani bayoka siko yemba nzembo moko na banzembo ebele mutasalaki nzemba bubaganga sta asala succès na nzembo moko deuxième chant esanini esimba te na betaki soka esimba bebo boma eza bien nzembo nini you belong to me rumba raka please me tout est aussi. Merci au plus photo quand on a deuxième partie. Avant quand on a deuxième partie, na Rosalie Sel Mutu, na Congo, à l'album à 50 chansons, na raté à Tanzembo Morote. Banda Congo, banda ça ils sont. On soit là Mutu ayo ça la histoire. 50 chansons, na raté à Tanzembo Morote. Et puis on a pour ça featuring na 50 Nzembo. Mais au plus, on dit que aux autres ils sont pas belé. Yo mo tozo produire biloko na yo ndeto téléminol sikoyo bolimbisa pona langage na est-ce que nako déborder ndam te on a droit déborder d'accord ah ça que mission ko déborder biso to benga ba congolais sikoyo na benga yuma congolais comprendre ndeto wana boyele lo to dimanche lobby lundi na télévision nationale à Tanzanie ba sala nga interview vous comprendre na repesa ba projet na nga parce que oza rumba raquette papa nga nazoya tu es qui n'a Kinshasa ba porte za okanga to compte to changer nzela to changer direction mais ngana zaki na poso déborder ngona zaki ko ba kasi yango nazo loba yango na lobaki ke ba limousine kabange ya ingénieur de son ba tuna mbafubalia wa te wana ya wana longola wana vie na ngai otanga wana vie wana vie na ngai wana ya na ngai wana vie tuna mumbafu bile kumpasi na Congo mobimba tala waleki ya sate ngana ko leka ko kende au-dessus ya vie wana vie eza bongo longo la vie na longo li vie
na ba jeune nyonso ya génération oyo génération te tolongoli ka vie juna mboka eza maboko na ngai donc bana Londres boyeba ke mboka eza na maboko ya Opimek oyo aza na tembe akota studio ya na banzembo makasi alongola barumba pa rumba raket zo ko nga rumba raket tana o ba pinito piska na moni Congo muso akoti asombe lamba saper ye pas to boule star surtout na ba DJ na bato wa ba beta musique na nani congolais ni so za star mais papa nga na faux chanteur na za rappeur na robeta rumba na kangi mboka na maboko waza makasi ya kolongola na maloba te na banzembo oyo azala makasi ya kolongola aya na émission oyo eza émission ya YouTube koleka na émission eza problème te aya na banzembo ya makasi eza pe problème koleka na émission oyo parce que oyo eza émission ya YouTube te oyo eza émission ezoleka na chaîne ya Kinshasa na moment oyo même président Fachi même batutu bazolanda Opimek na moment oyo na émission quoi chanter eza émission ya YouTube te eza émission ezoleka na Kinshasa na canal 36 594 ASTV la chaîne incontournable la chaîne événementielle lokola Opi alobia kangi soki yo pomoni kangi yaka koleka na ASTV papa yo siko ozo compliquer ngai koleka na émission engelo bato kangi faut ya na musala okoki ko expliquer na maloba moni congolais na koloba ye makasi musala aya na musala oya sali batu bayoka batala ba juger te kasi yango to tobiki aboya na musala na TV to mona pe musala azate muto azate na minute oyo na Londres babi muto azate Opimek na tuna yo question mo répondre te l'album na yo 50 chansons sont préparées à projet yo mo muto zo préparer yo mo muto za producteur to za na producteur tena minicho nga mona za producteur mais batu baye déjà belé batu baye belé naza presque na 20 naza na contact ya plus de 25 pays o déjà ba benga bazo kono yo zalaka na koloba mingi te bomona mambozo ya batu bakangela nga ba porte biso to fungoli côté mususu rumba raket eza auto ko ratango te eza ego ratete talent ba pirata ngote eza ngata makila. Ah, merci mingi Opimek talent lelo na posa to solo la pe makambo mboka pe te toke na ngo kota na mutindo mboka na Opimek on ko zo beta musique mais mboka za kokufa na kika na cadre na musique na Congo bazana ba credit card ko soma musique na streaming te na Congo internet eza malamu te sikoyo webike yango mon musique na biso lelo ba Nigeria bazo dominer biso bargo na rumba raket na mboka oloba nini côté ba credit card pour basoma musique na yo bato bazana ba visa card te pona basoma me batala musique na yo na ba iTunes na ba YouTube na ba Facebook batu internet a malonge za te okoloba nini pona côté wana pona mboka na kemingi si internet na batu pona culture na biso na vato kota maramususu culture eza mawa pona bayaya o ba liboso na biso o ba le baya relaxa biso ba camion ba la biso ba bilamba et ça la passe na mawa na kotala ke ba artiste mususu o ya minene ya mboka misusu ba tiaka pe ba mbongo pona ba bongisa mwa banani mais ya biso bango ko balela rasu bato ba pesaka bango tozoyeba te yango monika papa na Congo bike jusqu'à présent pe star azani na notaire parce que moni babilo star azata parce que babilo ko to ko betaka ngo parce que comme ni Congo eza capitale ya musique na monde mais toza mboka moko toza na biso développer mais biso moko batu to lingi na biso ka toza la sous développer au puis fungola na ndenge pourquoi to vite batu to ngi to za comment ba ivoirien ba ivoirien baza na musique ya malunga te mais bango ba contrôler musique ya ba congolais na pesa onda ki sa ya mwa muke producteur azo betsa wenga za congolais aza ba bi 50-50 ndena ba nandi ba bon ba bolimbisi biso ba congolais bato ba likolo na biso baza sérieux vraiment te ba bolimbiso ba monyo mabe parce que moni masolo ya Opimek masolo ya ba awa ba senga bolimbisi te awa ezali mission tozo boloka pomboke bonga so zo senga bolimbisi la kisike maloba no o kote loba ko senga bolimbisi te pozo ba vérité ba senga bato baza likolo vraiment en tout cas mamba musique pour musique eza copie ba millions na ba millions pour bato ba sali ba plateforme bazo tikala na ba millions parce que tant bito musique ezokota kuna so bazo teka ngo na nzembo mo na $1 tant na bimisa album à 50 chansons parce que tant na ba 50 chansons veut dire chaque nzembo na photo nango
donc nde naobimisa si nzembo eza lokola si nzembo tobeti photo moko banzembo nyonso ebima mo te osomba nzembo moko moko lo nzembo asakasaka so olingi yango osombisakasaka soko olingi nzembo anani te obwakisi yango oyokina okoyoka yango na YouTube ya ofele ya problème te okozwa yango na batiktok na tinda ozostream na yo eya problème eza te mais soko olingi osomba yango na iTunes nzembo bateka yango na $1 de soki na 50 nzembo wana déjà $50 soki déjà 1 million de personnes basombi yo 1 million écoute comme millionnaire mais yango même mission so baza pauvre parce que ndengo utolo baza pauvre poso siko tango bakataka ba pourcentage wana bakataka pe ba pourcentage na bango yo sui boye o sui boye la sui boye yo parfois monsieur oyo tika la parfois na 1 million na parfois tika na 600%. Problème na biso ezali que tellement baza na ba crédit carte te pour muta soma musique o comme millionnaire eza moi passe mboka non parler si pourquoi mboka na biso internet ezali malamu te na mboka na biso ba banque eza ya malonga te ndenge tomona autant ba ivoirien so hôtel biso bato bakene beta na festival ya musicien place papa mba kufaki muta benze papa mba kene beta na festival asa musicien muta benze confia kene beta na festival na Côte d'Ivoire musicien à Salfo mais comment un Salfo muto kuta ki mboka abandika na musique à premier gaou musique à boketu premier lelo comme ko beta papa wemba comme beta ba kofi mais biso pourquoi pas biso omoni yango biso faut que ça la retour na musique hein retour na musique so ba congolais ba tie biso poids toza pe na ba idée belé otokolo ba siko te otoko changer donc to senga na ba congolais ba pesa biso chance na opportunité comme ça lobby total ndenge parce que normal nazo comprendre question na yo papa bato ba likolo na biso hein o tozo benga ba prêtre o ba to benga ba grand prêtre o ba laksa biso ba karna ba parler ya danger balinga bas s'organiser déjà que batongi basalo neti ba biso boni to kende to bimisa ba rumba raquette abengi nganano ke sali yango yemba nanu makambo yango yo et sala maboye marchandise fona zongo na kotsa ngo boye ngamona mekana koteka ngo boye tambola bongo soki na koloba bien que bato nyonso tu baboka ba prêtre na Congo wana ngai o to ka intel en tout cas pour nga la mona bozana mino ba prêtre parce que so kabeli mise $5,000 à boaki yo comme même mona prêtre so kabeli mise $10,000 $20,000 aux prêtre pour prêtre solo organiser ba festival tonga ba salle tonga ba studio nde aux prêtre ça bongo to lelo yusundo ta place azali ta bilo wasali mongo ya l'état te ayemo wazana ba concert soko tali vraiment lobby que mais coup de chapeau azo mérité ba pecho balani ba petit Davido o ba beti musique ya lelo ya lelo ata parfois na ba album pe ya malunga te mitala mambo azo sala ba o ba bana bo donc eloko nini azo sala lelo to longa to za no to kolobela la politique atama to zo kotaka politique na mokamba kiti eloko nini azo sala ba musicien na biso ba Davido ba l'équipe bango ba ivoirien ba l'équipe déjà ba ivoirien à Salfa l'équipe ba musicien na biso Davido l'équipe ba musicien na biso eloko nini zo sala à l'équipe bango tende tozo ba na musique à l'équipe bango eza organisation ou ta rappel na gouvernement merci omoni gouvernement tant ba bimisaka mbongo ba pesaka mbongo na ba opportuniste merci mais ba opportuniste donc ayeli mambo na ta eli copia ngindaka akendele c'est aliété so ba misi 2 millions moko boye ba kaboli yo les restes on est ali bango te ba tabongo na Congo to na bango ebele général ba opportuniste le rôle ba opportuniste c'est déjà bazawana et puis ba ça déjà clan na bango papa na peso exemple moko nga na ba l'album à 50 chansons so na bengi ba émission mosusu na kati ya Congo qui na poste na la air des leaders babo yanga po peut-être ba yedi ngai te bakolekisa ngai te pona akofite bakolekisa ngai te pona za intel te na tanga ve na biso parce que lelo o so to beta musique to tala nde bakolekisa ngai te donc tala na Kinshasa ta biso to koma ba négliger biso ba négliger tango benga na Caribe o leka na temps de leader bazo boya o leka poza kofite oza ba pango bana ba misi na bango oyo balingi bazala wana basala déjà ba sentir na bango donc génération future to contente etali bango te na Congo po ba porte tout eza bloqué donc kendaki epa na émission mususu baboy kuna leka donc bakal siko ba opportunité nde baza wana parce que déjà
oh eza déjà échec moto abimisa balbum abanda kobimisa balbum depuis et amibongisa ye moko mabongisa pona peuple oyo akoya après te abongisa ta préparer moto te eza déjà échec eza KO parce que moto asali succès il y a 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans faut déjà à préparer lobby na bato musu bakoya etambola bongo ne toyebi ola nangai mais siko soki neti bato bazali kolo ba ça eloko moko te mais déjà génération za fouti mais eloko nini esalaka na mboka na biso ke awa yo fai na poto ndenge obeti solo boke nokuta na premier ministre mboka oyo osenga audience oyebi kokuta naye oza na poso kuta na ministre le côté département tout ezaka oza na likambo okende olobani mais pourquoi na mboka na biso bakale même kokuta na ministre il faut ka soki osenga kokuta na ministre lokola bayebi yo te ministre akoyamba yo te yo nani mpona nini mboka ezotambola ndenge wana ti likolo complexe ezali complexe bayoka kombo mo babwakaka bafungoli porte yango moni ba incompétent ba na ba poste pona bongo po ayebani na intel mutango babwaka yeyo donc tozana na niveau wana bon opi omoni opi opportuniste na mboka na biso opportuniste baza trop yango mboka eza ko évoluer te eloko nini okoloba po mboka évoluer eloko ni opportuniste batu ndenge lobi bato baotala bato ka basala bakombo ayebi pe eloko te mais kaka bazopesa baopportunité wana yango eloko efrene mboka ozoka eluka mosala bazwi moto oyo ayebi mosala te ozokende kosala eloko demande moko boye baza kopesa priorité na bato bayebi to koloba nini mpo nango omoni ngani nafandi awa naka musicien te na yo naza commerçant businessman nasali mambo ebele na mboka oyo ocomprendre nasali trop na communauté ya bacongolais toza mpe na bapoliticien mosusu bayaka nga na mboka oyo toza à part shop bamillionnaire ya banigeria ya baganayen ya baivoirien noto yebiso tout à l'heure camarade na ngai aza mwana nkazi ya nani ya ex président ya Burkina Faso mikolo kutu namoni masango akesu na mboka na bango mpo noko na bango akitaki sukuna mpo na banégociation mpo na bape sikobi bulo nasala na bango eza nini bango baza soki neti na opesa yo toza na bashop mosusu eza awa oyebi shop abantu we aza 5 millionnaire oyebi donc nga na mutu aire mosusu aire nyonso tu te aire mosusu okangi somba biloko babengaka ngai nga nake na tese baplan na ezalaka bapalete na bapalete ezalaka bakopa bamillion soki nga nayebisi emoni babiloko kosomba ngo te asomba ngo te buloko nasala ngo na bato ebele omoni na mboka oyo na business ya bacongolais babundisa nga trop mais tokanga kala mais siko moye babundisa nga wana tosala émission mosusu wana aza tokoloba ebele moye babundisa nga eza te yango baloba tazoloba lisu talent moni talent oyo nzambe atie epa na yo bakopirate yango te donc nga naza motu oyo nayidaka bamillionnaire oyo bazali ke aosomba biloko nga nake natali biloko yango na te sanso nalobi ke baboko kope yango te ata basignaki déjà bapapie soki nga nalobi non ezala oyebisa bino bana kati ya izini ke utasaka expertise ya makambo etali biloko ya kolia na ba businessman ba millionnaire oyo baza na ba shop na bango biloko kolia ya saka expertise akoconfirme que biloko eza mabe to malamu donc soki ya lobby bakosomba te soki apesi accord basombi problème toza nango na Congo 1 na gouvernement congolais ponga naza na nani na service ya hygiène na mamba kolia biso ba congolais do to sombaka trop biloko libanda mbongo to kotsaka te do mbongo ya Congo ebimaka trop bilamba to sombaka libanda ya kolia to sombaka libanda ya komela to sombaka donc biso moko to salaka absolument rien eloko nini zo salaka biso to importaka trop mais toza ko exporter te papa nga na biso na mwa mataki dernièrement na auto discuter na bandeko ba na kati ya présidence moi des 3 personnes asoli na bango pona makambo na banobeta masolo apport bakitsa ba prix ya douane na bani parce que ba prix eza likolo ba betelanga masolo ke ba osala port moko na banana banini ngana bisi bango mais Mobutu azalaka président ngana kola na matadi tomona bakananga tomona ba Fabiola tomona ba Bukavu kona banani wana ba bateau et kota eta amike mezo kota pezo sala musala banani na benga bango ba étranger automatique na bi mais boza ba étranger wa ba congolais te soki ba robetela ngake
bon ça là on port mais tant on port aussi le président on a pouvoir déjà vous comprenez donc eza leke eza bateau na mon bazar na bateau ba na nzinga na bango ba conseiller bien et puis ba papa biloko tout na on a shop à part musique na ko fabriquer yango de ceux qui bilanga eza bien omoni nga so zinga hein obeti bilanga ya bolit nga na kolongola nzala na Congo kandi na pemi bo zwana tawa ba komba make people vedi nga na côté la journaliste moko na ti lokolé na côté les brusquement na émission yé pas boire collectionner l'émission na sola ni monda ba aloba na nga ozolo ba mambo ebele mbala moko comprendre nga te c'est ça na tindele message na besoin na leka na TV abina nga te nazo occuper donc siko biso to sali direction mosusu omoni na Congo ne ezana ba opportunité déjà ba kanga terrain et puis poison ezana robosa na terre eloko nga nazo appuyer au pimek na Congo eza trop des opportunistes yango mboka eza ko omoni chaque nga na kena na audience na kuta na président de la République okomona kozoba kala okutana ministre mais na mboka oyo ngaso na kutana premier ministre mboka ona kokutana ye na Congo atokutana na PDG to DG ya pamba baba no tuno zo luke pona nini ozo mais musala ya DG ba chaye wana po akutana na batu musala ya na présidence yoza no za protocole mutako kotsa demande na ekei na dirika ba président soki ba ko yamba ye président ndimia yamba pe na bamboko eza na jour ba yamba batu mais na Congo soko ke même la présidence jour président Mbarabato et banité jour premier ministre Mbarabato et banité jour ba DG ba PDG ba Mbarabato et banité mais mboka e ko aller évoluer ndenge nini mec le bon ngai na vraiment mingi na makati ya politique na kota na profondeur na na métier o na salaka ya biloko rolia ne yango côté wana ndi na makati parce que déjà parce que tant on a côté na kati ya zando ya na Congo biloko mabe ya olia eza ebele na kati soki nga na ko aider gouvernement congolais eloko liboso to ko sala na Congo ezali ke to sala ka nani ya kolongola na ba faux damage parce que damage na Congo somme taleki 52 ans face à Nzambe biloko to liaka na Congo tellement importé soko leki 52 ans en tout cas Sambela Nzambe ngozo mona bazo kufa ba jeune trop parce que ba biloko ils ont côté importé et ça non contrôlé continue parce que na kati ya boîte na Congo place ba teka whisky tout était comme na Congo et da fake vin et da fake expliquez on a teka ngo fake be ya mabe ya moniato ba whisky nyonso bomela na Congo na ba alimentation nyonso ba libanais ba indien ba chinois ezali ba whisky ya moniato o eza ko boma bino na nzoto parce que eza ba whisky non contrôlé eza ya mabe ngai moko pe na pouvoir pour na zapena ba prévoir na ebele eza ya mabe ebele te comme en alimentation Congo ezali ba biloko ya mabe mbala sima na ko laksa bino nde na laksa bino ba aéroport na laksa bino agriculture na laksa bino makamba ba poubelle na ko laksa bino pe ba alimentation ya mboka o mec continue eza ya mabe pona nini na lobi ya mabe po nga ateka masanga soki eza ya faux na oyeba ke eza ya faux vous comprenez yango moni biso neti nga so na komi na boîte na Kinshasa na préféré na mela mai kozala ya mabe mais eza na ba effet belé par rapport à whisky parce que whisky sokozo mela ba whisky ya Congo na ba champagne na Congo eza d'abord biloko o biso to ko fabriquer na biso yango ça coûte rien pour tout ça lango biloko tout o ba importaka neti dernier donc biloko tout o ba importaka loso c'est moun ba to ko tomati to ko fabriquer yango pe to beti yango dada kitoko mais mec poto zo kena la rochité na mona ki série moko sala ki okoma ko sa bilanga na Congo et soki ndenge ni bilanga ya privé non industrie ça biloko mbale différent naza na mbongo ya ko sala bila naza na posa na sala bilanga industrie vous comprenez na dernièrement bilanga ya privé na relé ça 50 personnes 30 personnes 40 personnes mais bilanga industrie il faut l'état et backnap dans un projet na komaki na kenda kota la dicap ya ba Congo to kutanaki gouverneur auto leka dicap na ye aza pe président IDPS ya ba Congo to solo la na ye aloba na ngaboye bango bana mabela ko pesa te
so nalingi mabele il faut na lukanga moko on a rosala te mais ba caractère baza nango peut-être gouverneur à côté sika na remeka pour projet oyanga naza nango na komaki déjà na Congo donc nazo lukaka mingi eza tozo lukana no terrain soki terrain monani na pesa ba pesa ngana l'arte il faut ça la démonstration ya musala na parce que biso toza bato yo tozo ya na ninga pasi pour ba fungula biso ba porte eza nango bloqué so peut to liba fungula biso ba porte poison peut aux en mais devez faire ça très attention parce que Félix alobaka ça ba millionnaire bana poto ba ko investir mais bana poto ba ko investir parce que ba porte eza ko kangama la porte eza bloquée nyonso eza bloqué donc ndenge toza wana mboka wana soko za pour so pembe bazo pesa contrat et pas ba chinois ba nani donc biso mo ba congolais mboka eza rasu papa na sola na yo te donc tozo sola no mboka eza la ngo su ya biso te biso moko entre biso moko volonté à kosala eza te mutu tu azana opportuniste azana besoin ya bendi plan na ye abeti chita sima parce que na bilanga ndi moni na bilanga tokolongola batu ebele na balabala parce que moni bilanga eza ndeni pour expliquer pour bilanga eza boye omoni na bilanga boko former ba compagnie belé na bilanga parce que soki boloni na pesa exemple à Pondu boloni Pondu mutu azokipe matiti ya likolo eza compagnie mosusu azokipe manioko eya compagnie mosusu eza des compagnies déjà na Pondu moko na Pondu apamba bwana ba compagnie mibale. Vous comprenez? Parce que compagnie ozokipe biloko ya matiti likolo ya likolo baza kapona bakipe Pondu ozokipe ndo eza masolo tambola bon ezali na uta ko sala mission moko ya Sirabikiti pêche élevage eza na compagnie moko eza compagnie te eza ya l'état babengango fonds de promotion industrielle. Fonds de promotion industrielle ezali mbongo moko l'état tchaka à part soki mutaza na mneto za na projet ko sala industrie bilanga aucun na projet na yo kuna batali yango soki basepeli kuna ko ozwa 100 000 1 million 10 millions bakoki kopesa mais mbongo wana bakoma kopesa ngo ba camarade na ba camarade mais akosala projet le coûter azwine 1 million 10 millions abiele mbongo okoloba nini pona compagnie wana fond de promotion industrielle oyo esengi esunga bato lokola bino mozala ba projet ya malamu soki projet wana d'abord o pesa parmi ba raison na zongela ko beta musique vous comprenez pona la ba leader o ba senga mbongo o ba senga mbongo ngai nde naza boye opi ona loloba na yo o eza clé ya émission yo nga soki bapesi nga na sa bilanga nayebi nde nako former ba millionnaire ngai nde naza boye vous comprenez toko banda forme zéro na eloko te po nga nakosala su projet na mbongo ya poche na nga te oyo nakosala ya famille ya biso tolia moi yani eya normal mais so tolingi to changer Congo il faut to longola na nzala la faut to longola ngo babiloko bazo lona il faut ko transformer yango na marchandise na rolamba la simatango ya ko talanga na shop na l'action biloko oyo to ko fabriquer biso moko et puis biloko wana to ko fabriquer ngo ebele etekami na Congo bimi pe libanda ezongisi so ba millions na kesi ya l'état babiloko to wana ngo na mutu yango na réseau to zongeli musique faut de promotion l'état nde baza wana bongo ba kabolongo ba camarade ba PDG eza bongo kasi bongo wana ezali eza ba bongo ebele soki okei opi ba bongo wana ezali bana kin fond de promotion industrielle ezali bongo ya mutu te ezali bongo l'état tcha pona bana mboko bazala makanisi soko okei kuna kena makanisi na yo bongo wana okozongisa ngo mais ezali mbongo bakoki kosengo intérêt te bakosengo eloko te neti oza na projet soko oke kuna normalement mpo bapesa yo yango mais nalobi na yo ke soki mabele ezali mbongo ezali 3 ans eza ebele yango na biso okoloba nini mpo na fond mbongo bapesa batya gouvernement tya mpo na koede bato basala baindustrie mbongo wana naza na mamba koloba te baprojet eza déjà tokomaki déjà te mpo na fond de promotion industrielle toza na posa mbongo wana bapesa yango biso baopportunité te biso bato wana posa tosala biso to wana posa tala lelo ezosala pasi neti baleki oyo baosala wewa donc bana wana baza na
baza na assurance te baza na plaque te baza na nini te dernièrement natali wewa ye mutu atuti camion mais azwi suka camion batumbi yango lisusu babi wana olokende bana na baza batu fo tolongola bango na balabala kopesa bango misala soki toforme soki tosali baindustrie batu wana baza bato akopesa misala et puis eloko sikoyo ya bien towana yango na Congo damage oyo tolonaka na Congo eyaka na qualité moko ya makasi et puis papa eloko akolia erataka na marché te soki bozo conserver yango mutu asala kwanga koma millionnaire kana kwanga oyebi kwanga pamba okoma omoni biso to négligeaka place mongo ezalaka Congolais lelo alinga azalaka danger vos bureaux costume cravate asala lelo te ba idée wana biso to wana ngote ba idée to wana besoin que misite nga ba misi nazo ebisa bango kozalaka misi to zoyemba ba ndiko senga parce que lelo ki neti siko culture ya musique to ye ya kosenga kati ozotambola na ba bureau ba nini do tala ba musicien pa babeta concert batambola na ba bureau donc monsieur Zoko Monsieur Sokakufi Baba Kundaye na gouvernement, Monsieur Sokabeli Faluka Chaka Congo akene ba bureau. Siko biso tango tozo benga to leka na ba air de leader. Bazo boyela biso to leka. Siko bana ba yoka ka makambo to sola mokoni. Ba yoka ka kete, Monsieur Leki abeti mon forme na ye, ana parler na ye. Eza ya ye asombika na ye, azo show. Azo contribuer na mboka te. Azo contribuer po na ye po benda baba akoma na basi ebele abana konani donc bateau bazali kolo bazo encourager ba bêtises et yango tozo nanger place moko tozo progresser place moko tozaka wana ezali pasi mec to komi na suka so les na question na tout nyote okoyi kolo bato kozonga lisu mais faut zonga bomoni solo to beta oyo ya mamba bilanga ngana aja na ba projet puis naza prêt à travailler parce que elo na oyebisa yo ata tango Kabila zaki président namona mutu moko utana kisasa ya na ba madeso jaune ngana na expliquer yeke te mambo zo sala yango te tala boy ngana teka ngako zala ba million na yo ah nozo na ba million na yo ngana pesa pe mutu business ni ko sala donc na ba businessman à Londres dans obeta masomo neti masa na nke na Burkina Faso biloko azo azana ba contrat kuna na mboka na bango poisson ba biloko to kozala na ye ngana kozala na ye yende mutu asunga moni musique na obeta sikampelolo tano ba 50 150 nani pona bike Isaka Fando azali soki na problème azali seul et unique oyo so na bengi boye asalela nga pona ni to sala ba makambo wana ki soka za ba contrat na ye ngana yaka na talité ko somba oyo te oyo yango sala boye zongisa boye ba boro yango te ko leka te et puis marchaka très bien na éviter l'inovasuka tozonga poto beta masola agrikiti omoni lelo tozimo mulai parce que batu ba découvrir peyo opi azanani comme la simatan to yamba yo na makambo tali ba agrikiti makambo susu yango tolobika mingi mboka mukie na ngai batu ba découvrir penda yo na makambo musique eza ne loko na lobito oyo eloko na roloba na bilanga nga ona na posa na sa bilanga so nga moto na posa na aider l'état pour na bilanga to sala ta 400 compagnies différentes mais ce que ça la mandé nini faut balakisanga ba hectare yango eza wapi et to laksi bango bima na fond de promotion d'ici to laksi bango biloko bakolo bobolo na biloko bilona lonate parce que biloko akoli eza ndeni eloko mosusu na Congo boza na ngombo na ngo ebele mais na kwa moko ya mondi eloko ngana eza passe baozo ngo na passe biso to yebi ba makambo wana vous comprenez toyebi ke biloko ndenge eza boye oyo so tokangisi yango toteka yango place boye kotona kuna ba millionnaire wana biloko wana toza nango donc omoni bawewa baza na balabala po bagu bakonzi bana posa baza na balabala so baza na posa nga na posa mbongo te bapesa nge eloko te bautilize nga na ide mpona congolais na koutilize image na nga ki musicien mpona contribuer bato balongwa na balabala lobi. Ah bon, attendez, triple sali. Merci Mingi, Oezaki, Opimek, Torozonga Lisusu, Torosuki sa, Nanzembo, Nino Nito Beta. Les pères des mères. Les pères des mères, Tolanda, Tosuki si, dans les pères des mères, il y a Opimek, Neto Kutani Lisusu, Malasimana, nouvelle émission avec Opimek, Tolanda, les pères et des mères. Merci. Merci à Stevie. Merci. En direct de London City, Matadi Kinshasa. Beta musique Tobina, confine Messili, Somba
somba masanga tomela couvre-feu esili beta misiki tobina confine esili somba masanga tomela couvre-feu esili tozobala basi na combien mikolo yo kaka na 500 tozobala basi na combien mikolo yo kaka na 500 obali tetali yo otuli etali yo obali tetali yo otuli etali yo de pere de mere de pere de mere de pere de mere bongo libala esilaka te topesaka pesaka kaka bongo libala esilaka te topesaka pesaka kaka napesi 500 baboyi napesi 1000 baboyi napesi 2000 baboyi napesi 3000 baboyi napesi 4000 baboyi napesi 5 bandimi nazobala quartier mobimba nazobala famille mobimba nazobala avenue mobimba nazobala village mobimba de pere de mere de pere de mere beta misiki tobina confine mesili somba masanga tomela couvre-feu esili beta misiki tobina confine mesili somba masanga tomela couvre-feu esili. Aspect spirituel. Mon peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo, Baseleki, Congo, Congo, Baseleki, peuple azali kolela, Baseleki, likola ba politicien ya moyibi, Baseleki, likola ba politicien ya kanyaka, Baseleki, Congo, Congo. Congo, Congo, Baseleki, peuple azali kolela, Baseleki, likola ba politicien ya moyibi, Baseleki, likola ba politicien ya kanyaka, Baseleki, Congo, Congo, Baseleki, Congo, Congo, Baseleki. Boutena bino na annoncé bino début ya casting ya Next Gen Competition. Balobi Next Gen de makambo, Next Gen de suka. Tango nakolaki mama nanga lakisaki ngai ba mapango papa atikelanga. Kumisa munene na yo koloe. Seigneur, toi qui connais mon âme, Je ne suis plus l'esclave de la paix. Dimanche à partir de 20h kaka na Aspect Spirituel Télévision chaîne Isaka Moko. Beaucoup l'andabiso puis na chaîne YouTube na biso Next Gen Competition. Pour plus d'infos, tapez le www.nextgencompetition.